Donc bisonde to kufeli. Donc wana za kutu oyo mokili mombeyebi ya salaki film na Papa Wemba la vie est belle. O ba bengaki mongali na film. Kombo na ezali Riva Kalimasi. Donc famille Kalimasi. Vient la biso Riva de l'Opipo perd son âme. Donc biso to kosangate. Ah oui, ça peut être matanga ya biso bana vivre la musique. Tout le monde peut venir pour ça qui mutu abatutu. Mais plus c'est dans le biso. Vous devez comprendre. C'est normal. Et ça les biso passi disparition na pas ça avec dans makasi et dans la maladie ndé ndenga salaki pe AVC tout et tout. Bon, nzambe kaka. Après nous aba molokayen, tozali bana oyo Papa Wemba formé biso. Normalement ko formé Papa Wemba ngai pende bandaki na ndaka ba rifa ah. Tant on redit ami na style ba koti viva c'est badatu wana ndenga na banda ki peut vivre parce que nazaki moi si ya copain nga nazaki moi si ya Sele camarade ya Arjana legal libanais tozo ya awa deta ba recruter ki ba redit na style place wana tozo ya na ba rive na ba Papa Wemba tozo ya awa Papa Wemba ibisi biso il faut tozaki na basuki milai abi non il faut qu'on attaquer les taureaux à domicile il faut bien coiffer bien parfumer na ba façon comme je suis là je suis tout à yogi idéologie toujours. Naza toujours dans la idéologie. Naza toujours là dans la idéologie. Alors Riva, à peine même toi tu as na sous na RTNC awa na bana viva. Tu as ikuna za défendre toujours makamba Papa Wemba. Yango wana do Riva aza moko oyo ayebinga na zaki na 16 ans. Redi amisi na stino ba rekita bango ana ndaka ba Riva. Ozo comprendre. Ba rekita bango awa pa ba Riva. Yango wana place naïba qui rive. Bon, en soi, c'est un papa gentil, à sa vie moko très cool, accueillant. Ayeba beaucoup du temps que Nazali, moi, un ami personnel. Donc, moi je l'appelle papa, je l'appelle ami. En plus, j'ai beaucoup de douleurs, vraiment, beaucoup de douleurs. Il y a Koko Kasango, hier j'étais en ferme, la ferme à Papa Nanga. Nous avons apprendre que Tokufeli. Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na yeko pesa bino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour ko luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonios surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na le salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse Prophète TV boko mona ba témoignage ya bato belé oyo babika déjà oyo basala. Na kumisi nzambe ya Hosanna, na kumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na maladie estomac. Na banda ko souffrir mingi na estomac. Ezaki soke kanginga na zo lala te, ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimangai. Kolia mate sou pasi, babilo musu kolia ngo très difficile. Depuis Papa Moïse abondela pona ngai na zo kimia. Nzambe Papa Moïse asalinga minene abikisinga na estomac, na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous rencontrez, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mkolo compagnon Yinio, Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au Koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse, Aza homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor, Nzambe a fumé la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont yokaté. Bah, docteur Baibisanga et Koko Yokati. Là, il y a deux rendez-vous dans l'hôpital à Minenen. Baibisanga et Koko Yokati. Moi, je peux passer à l'opération Pesati. En tout cas,
navandi ti lelo nayokaka na ngai te na lito na nga gauche. Mwana na yo kombo na ye nani? Nayoki olobi mwana na nga kombo mwana na nga ya liboso kombo na ye nani? Marcel. Nakangi ka lito oyo kaka nazoko na oyo banda koyoka te, ça veut dire que la yoki Nzambe na ngai. Oh na pusi ku telefone musika pour fait. My God. Nazozela bino nyonso tout na moto. Entregaste o teu filho para nos salvar, Salvador, Salvador. Entregaste o teu filho para nos salvar. Pai, me ajuda, Pai, me ajuda. Na minha vida, só sofrimento. Vem me socorrer. Farda em ti, oh meu Deus, farda em ti. Distingués internautes de partout, vous nous suivez déjà, on dirait de Kinshasa, on dirait qu'il y a deuil, il y a Nekonabiso qui Riva Kalimasi, Otoebi Mingi na Kombo, il y a Mongali, acteur Batounal Papa Wemba, il y a cela 2 semaines à Toza, en plein deuil déjà, les lots veilleux mortuaires. Awa toza mon résidence nengi tikala lokola etikala vraiment bon karandi bon na ba film et lokola musée moko toza awa biso nyonso parce que le but déjà enterrement naé mes chers distingués internautes na boka cité carrière super pour 240 ans to pesa une information vraie et puis fiable bozo ko des sons ya podium kuna artiste musicien ba ko prester artiste comédien ba ko prester awa tozala bien que couvre-feu, pendant l'année où il y a Covid, bien que couvre-feu Zali, mais les musiciens auront vraiment le temps de s'exprimer parce que il y a couvre-feu, Biso, artiste monnaie, à ça la film, acteur, film monnaie, la vie est belle, n'a pas Wema. En son mémoire, il y a la véracité super 243 et Copé Sabino vraiment 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 to landa naboke binyoso boza la distraite. Soyez toujours connectés pour mona renommée culturelle, renommée politique, ko assister, ko compatir na famille biologique. Il y a le feu Riva. Vraiment c'est une bonne chose, vraiment suivez Super 240 toujours plus haut, pas de commentaires, pas vraiment trop de commentaires, pas de dédicaces, c'est parce que tout ça n'a vraiment bolanda. Merci vraiment. Merci Sango Cuvé, Gérard Luzayadio, Oyo, Anzimaki, Oyo, Kotindayo, Osambe Nabiso, Misi, Maton du Paysan, Yemaki Pete de Messe, Kozana Kopalelo, mais le Kola Moko de Sangai, Kota, Banzimaki, Bamonaki Penzake, pour rendre gloire na Nzambe eleki nyonso na liwa ya ndeko na biso Riva Lubume. Yango wana topesi bino vraiment merci lolenge bopesaki penza kuwa na CVB pe boyebi ke CVB eza vraiment na mutu ya penza bayaka CVB te boyeba ke CVB na biso ezali tosanganaka na 2 bis. Merci.
Pasi bonso abatela pe abenisa bino Tata mwana na elimo santo Amen Misa esili ape mana boboto Amis distingués internautes, Carnet Nautiko et Sabino, nous a en plein éveil mortuaire. Il y a l'artiste Oyautiko Tikabiso, il y a cela quelques semaines, Riva Kilimasi. Nous a déjà à Wana Maman, London City. Ayebi vraiment, histoire belle à Robert Apona, cher disparu, Nabiso Oyautiko Tikabiso. Bonsoir déjà, maman. Bonsoir. Oui, qu'on rappelle, Batubayola, nous sommes 248 par chaîne Nyon Oyo, comme on a pu aux Anani Nakati Amatongi. Nazali Oyo Moko ya Viva la Musica, biso tozaba molokayen, tozali bana Oyo Papa Wemba formé biso. Normalement, ko formé à Papa Wemba ngai pende bandaki nandaka ba rifa a. Tant on redit amisi na style no ba koti viva, c'est badatu wana ndenga na bandaki pe viva parce que nazali moi si ya copain nga, nazali moi si ya Sele, camarade ya Arjana légal libanais. Tozoya awa deta ba recruta ki ba redi na style. Place wana tozoya na ba rive na ba Papa Wemba, tozoya awa.
Papa Wemba ibisi biso il faut tozali na basuki milai. Abi non, il faut qu'on attaquer les taureaux à domicile, il faut bien coiffer, bien parfumer, na ba façon. Comme je suis là, je suis tout à yogi. Idéologie toujours. Naza toujours na kati idéologie. Naza toujours là na kati idéologie. Alors Riva à peine même tauti kozana isusu na RTNC awa na bana viva tozali kuna aza défendre toujours makamba Papa Wemba. Yango wana donc Riva aza moko oyo ayebinga na zaki na 16 ans. J'avais 16 ans. Riva zaki na 16 ans. Zaki na 16 ans. Année plus précisément. C'était 86. Année 86 et Redi a mis Sinasti no barekita bango anandaka ba Riva. Ozo comprendre. Barekita bango awa pa ba Riva. Yango wana place na yebaki Riva ngwana. C'était ça. Vraiment histoire ni les ont relié yo vraiment London City na Riva. Histoire est reliée vraiment bino. À partir à Papa Wemba. Partir à Papa Wemba, c'était ça. Yango wana réunir ngara bango. Tout fandi donc à partir à Papa Wemba kaka. Papa Wemba tellement zaki idole na bango. Bango baba nano Colonel Jagger a puis ami à Papa Wemba yango ba ça ba film La vie est belle. C'était ça. Biso za ba petit à Papa Wemba donc ba petit ba mère Malou ba nini biso ye à London. Vraiment avant to côté la vif du sujet na oye bisa ba yo bazai ko la nosiko ba bon souvenir ni nos alango vraiment na envers Riva. Riva nazana na bon souvenir car viva la musique pour makamba kolata aki bon conseiller pour na Papa Wemba. Alors nande ba ça ba filmer na bango c'était ça. Est-ce que Okoki ko éclaircir opinion pourquoi Riva après Koya naye liwa la Papa Wemba. Bon, il paraît qu'ils ont supporté Atikala qui awa libela. Raison ni ne celle que Atikala awa na Congo. Oh ye fa Atikala awa famille ezalaka moi sina zara na bana na ye. Yango Atikala ki awa famille ezalaka awa na moi sina na bana. Bokoma kende poto pe ya makambo akola ki déjà mona ke ba condition poto akoka libanga te azongi na Atikali awa vanda ki na ye. C'était ça. OK, à part wana okoki ko bakisa nini pona disparition arrive. Pardon? À part wana okoki ko bakisa nini oyo yebi pona disparition arrive. Et ça biso ka passe na motema qu'on perd ce élément ya bongo. Wemba kenda banyakos banani bakenda alors. Et ça biso ka passe kaka. Donc passe kaka to perd ce élément grave. Ya munene lokola Riva ke do passe kaka na saswa. Donc passe makazi. Merci London City. Merci na pesika public mbote Wemba lobato tika kitendi te yango kana na 3 pièces yoshi ambamu na toujours na yoshi kaka. Ozo continuer que le arrive toujours quand na bilele kaka la religion kaka na le la religion na zara na se na yoshi na lunette donc ya de ova. Merci London City. Merci. Voilà distingués internautes comme je vous ai dit tout à l'heure ça continue, on est déjà là avec Pompon Miyake. On a super pour mot 243. On a la chaîne Nabiso Ming, tout le monde a eu la lelo. Aïe compatir Nabiso et Longo pour la disparition. Il y a Riva. Bonsoir déjà, leader. Bonsoir, papa. Comment vous allez? Ouais, je vais bien. Et vous? Oui, très bien aussi. C'est un marquage comme on a eu parce que ça fait un bouton. Mais tout le monde a matin. Impression par rapport à la disparition et Riva. Donc, Bisonde to Koufeli. Donc, on est à Goutou, on est Mokilmombeyebi. Il y a ça qui filme, na Papa Wemba, La vie est belle. On va bien qui mongali na film. Comme on a dit, Riva Kalimasi. Donc, famille Kalimasi. Vient la biso Riva de l'Opipo, père son âme. Donc, biso de Rosangate. Ah oui, ça peut être matanga, il y a biso bana vivre la musique. Tout le monde peut venir pour ça qui moutou à Batutu. Mais plus c'est dans le biso. Vous devez comprendre, c'est normal. Et ça, les biso passe, disparition, on n'a pas à ma casse, et dans la maladie, tout et tout. Shalom, shalom à vous, les enfants de Dieu. C'est bien moi, votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel mais ba difficulté
eza mingi difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au futela bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo Limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer dans zelati. C'est difficile, il y a aussi ngonga moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyonso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyonso baza cœur sensible, pe baza na motema ko sunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université Kimbangiste, avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone, biso pour na bateau, balingi ba contacter biso pour na ba détail mon sousou, ils a plus 243 89 72 32 229. Bon, Nzambe kaka, abattre la molimo moyen na kimia. Ouais, biso sotoni to ba à partir dans l'air Papa Wemba à Koufaki vers qui na biso awa. Mais après moment atikali parce que tu veux que arma ko sala vini na poto mais atikali que suite ya maladie ou bien sala kini. Non, j'arrive depuis kala alinga la poto de bango ba kolona la poto. Pe na bango sala ki ambassadeur. O ba éviter rive de depuis podali le qui a colonel Jagger. Donc na âge azali master Papa Wemba te. Parce que après colonel Jagger dès na kati après riva. Donc ba distance. Donc azali pire petit à Papa Wemba. Bana, baza na poto, mais il a préféré qu'il y ait un kin, a toujours en cheval. Même malade, il y a un batté, il y a un accident, et il y a un sala qui a AVC, il y a un sala qui a vendu dans nous. Mais, projet, sala qui peut être Mikili. Mais, l'Iwande Memi, nous avons battu la Molimonaye. Nous avons battu la Molimonaye, tout le monde podium awa. Tous les laïcs que artistes mounene yamboga oyo oyo c'est la film mounene ils ont même Oscar sur le plan africain. Maintenant à part côté podium qu'est-ce que la famille Vive la musique a prévu pour nako kolela vraiment Viva Kalimasi oyo oyo bien que bino beaucoup fait. Qu'est-ce que vous avez prévu? Mais il faut te mettre, il faut te nyata. Oyo na bazali moko membre ya Viva. Malgré Beta na kati ya Viva te mazalaki na kati ya Viva pire petit beaucoup on veut Beta deuxième boss je sais mais deuxième boss ça sera la Viva wana yaya nanga te ye a évolué na Viva mazalaki mission na Viva te parce que pire masala dans style mubi donc azanduliste na sang déjà mais Beta kana na Viva te pas na banzela na mususu mais azali mwana ya Viva voilà donc biso mope to Beta. Est-ce que vendu à la pamba? Une question de curiosité. Bon, j'ai évolué tant que l'idée en orchestre ou bien. Bien sûr, nous avons déjà en orchestre les pionniers de la musique. Oui, il y a des concerts, il y a des balles populaires, il y a des salles, il y a des kermesses. Sauf que disque nous est limité sur le marché, il y a des belles à découvrir. Mais on va découvrir encore bientôt. Nous avons lancé single Moko, Jikonjili. Un grand monsieur qui vit à Paris. Moi aussi, Hélène Mali, Bango, il y a le producteur Nangaï. Donc, on a lancé single là en début février. Et puis, l'album Megoya, dans le mois de juin. Il y a Néo Tozali. Et là, on dit surtout la diaspora à l'étranger, va retenir pour assistance dans matang na Néo Tozali. Ouais, quand il y a des problèmes. Matanga ici la rambango pas bapaya oh papa nanga beaucoup la loba qui perd son âme mais biso mo ba kolo lango to za na passe eza fetité hein tozo beta soki tozo beta za po ya zalaki na artiste et puis yemo pas zalaki artiste en plus acteur hein azalaki na film ya La Vie est belle et ça normal nduli se balela raye na loyembo voilà ya zalaki déjà moko na biso ata yemo ka bane ko exploiter ko yemba te mazalaki comme musicien kaka yango moni to che podium to ko yemba.
Merci vraiment, leader Pompon Meya, que c'est un plaisir comme on a eu sous parce que comme si famille vive qui dispersée. C'est normal, il n'y a pas longtemps dans le Cameroun. Nazongi na simalanga bazobenga defa wazalia. Totongi okutuna le biso zalagi awa, yagi bien ça kutaka yo awa. Engai zala bien. Sima 4 jours abenga kufi. Même solo vocal na salle na nzembo na yango maloba la lobby. Donc père son âme aussi. Donc tozali, le roi na Kinyawa, nabi misabilo na tout na bouger peut-être na robetara somo ya Lubumbashi, na zambe na kin, kobima na za la mois de juin. Pour la de Balibanda Congo. Ouais, sûrement, il y a vraiment ceux qui m'attendent l'équipe parce que le 23 après toujours Kunacha, général de FAO, ceux qui m'attendent vraiment l'équipe. Le temps aux appels posés, il y a vraiment dans ma micro. Moi, j'ai numéro en haut, plus 243 89 81 49 599. La répété, plus 243 89 81 49 599. Merci pour le numéro WhatsApp. Merci. Merci. Merci vraiment. Comme j'ai toujours dit, ça continue. Pour compatir toujours la famille biologique, il y a Riva, Kalimasi, et puis la famille musicale, comme j'ai toujours dit, vive la musique. À ma droite, je suis avec Boss Kanga Argent Pur, Odo Mesala Koyoka Mingi, Naba dédicace, la chanson Nyoso Lelo Aza, après c'est histoire nini ils ont relié na cher disparu na biso. Je dis déjà bonsoir. Bonsoir le journaliste. Hein? Moi c'est Héros Habib. Ok, je me présente Boscan Argent-Pur. Oh musicien, un mécène. Il y a la musique congolaise, représentant exclusif il y a Argent-Pur na Congo. Voilà Boscan Argent-Pur oza mécène. Maintenant présence na yo a matanga. Il arrive à Kalimasi, autrement dit, Mongali, l'acteur. Et ça par rapport à quoi? Parce que ça a un mécène, ou bien, ils ont une histoire, soit lien moco-parental, ils ont relié Bino pour la quoi assister à. En fait, avec beaucoup de douleur, premièrement, nous présentons mes condoléances, la famille, papa Riva, moi j'appelle souvent mon papa, parce que c'est un ami personnel, il y a papa de Nikanga. Bavandi na Paris, bazalaki na ye, et puis eloko relié nga na ye, ezali juste na limité, donc nazaki na limité. J'avais un ami, un papa, Vieux Roger, mais à Koutisanga na Vieux Riva. Bon, en soi, c'est un papa gentil, à sa vie moko très cool, accueillant. Ayeba yiku du temps que nazali moi na ami personnel na. Donc moi je l'appelle papa, je l'appelle ami. En plus, j'ai beaucoup de douleurs, vraiment. Beaucoup de douleurs. Il y a Koyoka Sango. Hier, j'étais en ferme, la ferme à Papa Nanga. Nous avons apprendre que Tokufeli, Nzokwamune, Namboka, Nakombo arrive. Donc, c'est ça. Tant que mécène, Boscan Argent Pur, nous avons mécène à Koyembayo. Pourquoi qu'on propose ni pour la disparition brusque, il y a artiste qui miné. En fait, normalement, avec ma douleur au Nazanango, il faut moi action parce que c'est un papa. Donc, tu as une intimité, j'ai beaucoup de photos, tu as assisté à la famille, à la famille très bien. En plus, donc, nous avons souhaité mes condoléances avec beaucoup de tristesse. Donc, nous avons Bible lobby, bon, les lana bazana mawa, bon, c'est pour la bazana et sengo. Donc, nous avons la famille Mobimba parce que Azali déjà membre de la famille. Azam Mutumoko, Tomesanine, Toliakane, Tomelakane, Tosekakane. C'est un vieux très gentil. Donc, à Sekarana Moutunyo, ce sont des problèmes. C'est un vieux gentil. Donc, Azali Mutumoko, en tout cas, on a évité, comment je peux me dire. Oui. Je suis émotionné. Bon, si j'allais dire, parce qu'il y a des artistes qui sont étant que papa Leki, parce qu'Azali a mis à papa Nanga. J'allais dire une action ni opposé vraiment au viva. Tu sais, tu comprends bien que boss quand argent pur à l'élever. Bon, action, moi,
biloko mosusu ezala coulisse ozangi eloko oloba na minute oyo boss kanga non il faut expliquer bato baotala yo action nini oyo yo opposé mpo olela mpena veno mokili emona yo. Bon, première action eza nano présence na ngai. Oui. Et puis deuxième action ezali à coulisse parce que il faut enveloppe ezala na famille na ye en plus ndenge nakutana na bino bajournaliste naza sûr il y aura de bonnes choses. Po tozali lobi après enterrement non peut-être bon moment na action. Donc merci vraiment. OK, merci, c'est gentil. Merci boss Kanga. Bayena kosanga nanga libosa mozambe. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso. Salela nga yeso yeso. Undela nga yeso. Undela nga yeso yeso. Undela nga yeso yeso. Undela nga yo. Nalebibia bisenga senga sanga londe. Nalebibia pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu mokoni niye bato bakolia pe na sima na ngai. Yesu mokoni niye bato bakolata pe na sima na ngai. Yesu mokoni niye bato bakovanda pe na sima na ngai. Nalebibia bisenga senga sanga londe. Lokota nga yeso yeso. Lokotanga yeso yeso. Lokotanga Jésus kotikanga ite. Lokotanga yeso yeso. Lokotanga yo yo. Dombolanga yeso yeso. Dombolanga yeso yeso. Dombolanga yeso yeso. Dombolanga yo yo. Sawa fako, le sawa fako. Watiti shina nsambi watenzelela. Watiti shina nsambi watenzelela. Yeso yeso, lesa mukatanga lesa. Lesa mukatanga lesa. Lesa mukatanga ye. Lesa mukatanga lesa. Alléluia. Chilobo. Soki na soyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga. Oyemba boye. Soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe aswanga. Onasambela boye. Soki nakoma kobina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga. Onabina boye. Nzambe nazobinela aza nzambe bosolo. Oyo naza koyembela yende nzambe alibela. Nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo. Oyo naza koteya yende nzambe alibela. Lelelelelele nalingi mobalo oyo.